ya lopango ya Kongo nde Nzambe. Tata ya lopango ya Kongo nde Fumu Kimbangu, notre prophète. Oh Nzambe atindelaki biso ye. Lelo biso bakoko na ye towanga na Kimbangu. Tolanda banzambe ya midele. Tala lelo malédiction eyeli biso. Nasengi bana na ye bakoko na ye tozongela prophète Kimbangu. Boyo katritre fan Nzambe aleki bata mokili. Peuple congolais botiate bete. Kimbangu frère prophète. Depuis bo mwana na ngai nalobaka na kosalela yawe Nzambe oleki bata mokili. Nani akotia nteme na maloba ya Nzambe. Moto akotia nteme atombola mosapi liboso ya peuple congolais yawe. Peuple congolais botate votre depuis bo jeunesse na ngai napesaka foi na nga pona Congo nalobaka na kosalela peuple congolais na kotrahi jamais mabele ya Congo mota ko sa makasi biso africain ba congolais oza na libanda lelo tosa makasi na nde tozomota bana eloko makasi tokozala ezaka culture na biso ti bano deja toboti libanda nga mona eza lokola lemo bano babotema deya libanda donc bana babotema libanda donc eloko tokopesa bango po eza na connexion na mboka na mabele na bakongo ezaka langue sikoyo biso soki tozwi langue na biso topesi yango bana te bana tya bana na problème na futur totya bana na problème na futur tala kutu mwana nga mwasi azokritique moyena cour moko ekomaki ke bayebiki baforeja baétranger donc mwana olega liboso aloba monoko na bango omonike mwana nga ndenge aleki fier aleki mpe lobi mpe lingala bakikomprendre mpe te esaki bien donc bamisusu baleka mpe donc mokulu azokoka te bakomoseka mpo baoseka ne mwana yebisi baosekaki bamisusu bayebi monoko na bango te soki banani baoseka bango bamindele mpo botami awa ozoloba langue na bino te baparano mpe bali wana sikoyo na tiki bamindele bakomoseka yo baoseka mpona nini mpo obungi bonga mwana bungi deja donc baperdi aza na ayebi eloko te ayebi donc culture na ayebi yango te abotami libanda langue ayebi yango te perdi complètement yango omoni bana na biso omona bana na biso bato mwindu ozokoki omoni bakomi bapede balesbienne po asintegre na système moko donc po moto na moto avivre po sikoyo système avampaya donc sikoyo système eza nini mwana azokola koto esamba baculture wana nyonso asintegre na système moko boye bavampire déjà donc aza branché donc tellement aza branché kuna donc ekomi normal akikuta akomi mpe lesbienne akomi mpe pede donc po système ekoli nango yango na culture yango na bavampire culture mibeko tobandi komela makila ya mwana ya moto tokomi kolia nzoto mosuni ya mwana tala nzela tokotisi kindoki na afrika tobandi kokanga bana na biso bandoki na lolenge topesi bakoko mokongo nzala pasi ekoti libota ya afrika na mayele tokimisa nzala tozangi kisi tobikisa bana na biso tozangi soki toyoki lisola bakoko tobangi soki toyoni bikeko bakoko tokimi soki tomoni ya mama na Yesu Maria tozongi bana ya mwana bazali bakana nazo répondre bao bakoloba ke lingala eza langue bia sonyo bio ya kolasa ba te d'abord eza complexe apa enfant bato asalaka parce que lingala kalami te ekoma langue internationale po biso bato ya Congolais tomona lingala lokola pamba soki lelo na mboka lokola Côte d'Ivoire okende na Cameroun okende mboka lokola Gabon okende mboka lokola Congo Brazzaville lingala ekoma ya la page so moni moto alobaki ya lingola sa mwana te eza complexe apa mado bato mpe bazoba culture te po mabe mpe na biso bacongolais toza na culture te yango na tokopiaka mingi nga mpenza nazala mécontent oyoka mwana I don't speak English, I don't speak lingala eza complexe so moni mwana azoloba bon fo oyebake mwana biso tani olandi mpenza continuité ya mwana na aza bana bapami bana bayibaka obie bana bayokisaka bato soni na bafamille po lingala eza langue na sokono ozala fier nango alete
conseil nini opesa na baparent bazobota bana mpe sika na bano bazokoya baobosa na lingala? En tout cas, conseil nga na opesa bana oyo bazoya sika oyo mpe bazoye koya conseil na opesa yango langue lingala eza langue na so preuve ane ke ntango ofilaka forme na suka kuna baloba from where donc ato okosikosi na yo me kaka na suka ekokoma yo baoyebaki eza na origine quelque part utaki bapara bolakisa bana langue na bino eza nécessaire so mwana ayebi langue mpo mboka oyo toye mpo to apprendre un jour tozonga parce que soki oarrive batie gouverneur ya bando oyebiki kongo te omoniki okose retrouve étranger donc mama lakisa mwana anglais ato boyi te mwana azozala na mboka akoyeba kaka anglais mais langue na so eza nécessaire parce que namonaka bana surtout bano bazoya koya waye na awuti kongo ayawa babosalaka makambo ntango so aza na 5 ans pambe atan speaking lingala papa sika complexe lingala eza langue na yo ngai ozoli eza na monoko nini na lingala te bopondo na monoko nini na lingala te oboyika lingala me pondo na lingala ozoli yango n'importe quoi omeka bochange mama bolakisa bana bamosu na korija bango na chopa o tonton amluki fo shikwanga yo benga kwanga shikwanga na français pwani eza kwanga sino shikwanga wayo lingo benga lingala okomisali kwanga ekoma na lingala na anglais pwani eza aluka wana dictionnaire so eza la te fo benga kwanga sino kwanga. I'm eating kwanga. I'm eating pondu. Okay, I'm eating cassava brezo et yangote. Eza kwanga is kwanga. Merci. Vous a frère fier à l'être. En tant que our frère Congo, place où yamba bana Congo nyoso. Antoine na Congo na yo. C'est très important parce que tout ça va la langue très riche, la langue très riche parce que les Tingas sont la langue swahili, n'a pas le swahili, sans qu'on bâtisse ça, à ta donc c'est très important, c'est très riche et puis dans la signification, sans posant linguiste pour comprendre la signification et puis dans la langue, l'histoire des amis, la parabole des amis, le matin de c'est dommage, c'est vrai que la musique se base pour les on n'aura pas la musique, mais ça, on n'aura pas la musique. Ok, conseil nous opesa na baparent po balingi kolakisa bana minoko ya mboka te. D'abord, un enrobati que ma parent balingi kolakisa minoko ya mboka te. On fait bana bango moko neti baza mélanger wana kala Angleterre là mosusu baza koyoka soni minoko wana bazoyoka mais on va encourager les parents tokosenga bango balakisa bana langue na biso ezali et puis kodéterminer chaque langue na ndenge royaume nango ezali par exemple epai ya bakongo eza royaume kongo sokomaki epai ya baswahili epai baluba baroyaume luba royaume kuba mpe ezalaki donc makambo eza ebele balangue eza ebele mpo ndenge oyebi na kongo ezalaki na 450 langues, nous avons 250 langues, je crois 450 tribus. Donc ma langue est riche et ça peut déterminer géographie, socio-économique. Donc c'est mieux le balingala parce que au moins la complexe moi buzoba on est à mon la bus le balingala c'est ça à 5 mois par c'est pas bon on est là langue la biso mais c'est plus la lingala vraiment donc plus lingala bon parfois je sais pas comment complexe en français complexe en anglais c'est pas bon on est tout lingala et la langue la biso to valoriser lingala et ça la bien quoi hein il y a des déjà une cicatrice coloniale donc la marque toujours la et quand même la marque les ananouana et puis la colonisation on dirait ça il y a ce qu'on a créé au monde le comme abbé et primitive ou bien sauvage ça car la religion a mis ma comme la vie soit pour ça il y a ce baba pour y a bino ya mabe
balongola bikeko na biso ya bakoko na biso apesa biso ya plastique ya Yesu Kristo na ya Marie balobi te koloba lingala te loba français balobi te koba swahili te loba flamand mais n'empêche que langue na biso ezaka oyo ya biso mpe soki tolingi tokende liboso toprogresse il faut tose rappeler na monoko na biso donc atanga moko nde naza mwana kina kinois donc lingala na ngai eza oyo lingala ya kine mais eza lingala ya solo te eza lingala ya ditapio te na s'expliquera mieux na monoko ya mopoto ekola na anglais na français ke na monoko na ngai moko eza eloko ya soni mais eza nde système oyo tokolela yango na yo na classe oke na Kinshasa sikolo nini okoyosana bajeune tu tosala effort nini oyosa bajeune nini na baparent nini conseil nini opesa bajeune na baparent na minute oyo bajeune nyonso nayebisa bino so oyeba monoko te sala effort oyeba monoko na yo pa monoko na yo eza identité na yo eza epa passeport na yo na Afrique mpona mokolo ezali bana na yo soki yo te bana na bautine mobuta wa oyeba nini kopropona question wana mpe so ezali mokolo yo moko banutina me nauta na wapi histoire na ngai ndeni mokolo banoluka baquestion na nyonso omona kozamisa monoko wana eza utile eza ekola lien moko elobakaki kozala mwa moke mawa na soni soki lelo tokomofana toyezo na marke wana na biso bakongolais parce que langue na premièrement eza nanu ozogarde identité na yo et puis culture na yo tomona bana bapakistanais baindien en tout cas ata bakende na bango classe bakamotu mais soki bazongi na ndako wana donc egardaka toujours culture na identité yo motu ngai nayoka lelo soni na mawa et jeune garçon omona ye ndenge alobilobi ya ba 2005 2006 akomi na nzela anglais accent ya kitoko te mambo ebela bien te moumou azokufela banglais akitisi da pantalon abosani tout c'est la honte comprendre tozala bamaster babi bajunior tozala tofanda bambula ebele mais lingala na ngai yo bamoko naza lelo na mwana na ngai lelo tokopesa na madame na ngai mwana na ngai aza mixed race mais nazosala eforo na kosalaka mwana na ngai akomona lelo anglais akomona langa mama na ye donc c'est un peu ça donc il faut toujours garder culture na yo moluba olekisi mwana chiluka eza mabe te tobanda omona mboka ezalaka kozala kongo olekisi mwana kikongo eya mabe te mais lelo nde tokomi kovivre na poto ekomi kuna baparent mosusu bayesa mwana keno lingala is a disgusting language ozobosanaka elango ekolisi yo oyo eleso ebiliso naza sio soki lelo tozalaka mosusu ke biso nyonso mpona kongo wana ntanga na lingala nasi bazoka balinga baza mingi te tobenga lelo bato mosusu bazo badifite par rapport à seskondi nayebaki te keno nakokuta mpona moto alinga lingala lokola nga nga kuti bamasi bakoki kofinga nga oyo olobaka ngule te oyebaka ngule te mpo aninga linga koloba lingala te eloko bana koloba yango na hotel mpe mikolo eza bine important tolobaka langue na biso mpona toaboye masolo mpe ezosamba na kata mboka mpo nini tolobaka balanga bapaya mouvement tout tosala bayebi yango yango kuna temps soki tolingi torécupere mpe mboka na biso fo tolobaka mpe langue na biso oyo biso mo tokomprendre kaka biso moko yango eza important bamama topesa bana so tombotaka mboko bacourage ya koloba lingala kwa esala biso mpena bien donc lingala ya langue na biso tozalaka proud nango toloba yango tosala biso ndenge mpenza totwaka lingala down po lingala eza moko ya bamonoko na biso tolobaka biso na biso bacongolais outa Sud Kivu partout na Congo soki oyebi koloba lingala eza lokola monoko ya communication na biso ya Congo donc naza congolais 100% ezala chiluba ezala muluba kongo mushwahili biso tout tolobaka monoko moko okanisaka biso malgré biso toutaka na bapartie différent ya Congo monoko moko esangisaka biso esalanga vraimen mpasi oso tokola na Congo wana tomatanga na l'école oyo koloba lingala te na école okoloba lingala te na ndako mais un montant tovandi tokoli toyebi mais eza lokola baparent baotosoma molili moko boye lelo tolamuki tolingi baje wana kutu te fo totelemisa culture na biso lingala bainterprète ya biso bazalaki basango donc eza nécessaire monoko na biso batundele bayebi yango lingala oloba ni mpona lingala basepelaka nango oloba nini na baparent oyo balingi kolakisa bana bao lingala te parce que sont des idiotes amayele mingi te oloba nini naza koloba bien que le 30 juin 1960 bato mayele balaki ebele te lelo tokomi na bato mayele tofongola miso toyeba mpe tokokende te le 30 juin indépendance to tosepela kaka boye ale tobani zenga luketu kusa kuna te vimba te ewana vimba eyalaki te ewana confiance azalaki te ewana papa wemba azalaki te
ere wana balumumba basisa université te bato bazwa indépendance baki bana université te oyo bauniversité bino bozoluka bambongo na kati ya bamikili oyo bato bazoluka bakoma soki banani bozwa bapromotion ba 4 courant bozwa bapromotion nga na kutanaki na pape ere wana bato bazalaki te naza koloba bien